beaucoup bana poto bana ya Brazzaville biso to lingaka to kita sur le terrain pour na kozwa vérité bisika vérité bomami même ata vérité on babi et bomanaki na se ya béton suka vérité et bima kaka rien à dire boyoki émission mobimba ndenge leki boyoki famille bomoni bana oyo ezaki ke bomona après la mort de Baja mais on a voulu bon que tout présenter bino pe maman oyo aboti Baja pour que bomona ye ce qui part aux peut-être ne loko koloba na bino ba camarade ya Baja na bino baleki ya Baja bozala na idée. Bonjour maman. Bonjour papa. Mais Hervé. Merci beaucoup parrain. Alors maman batu ba kotala yo partout na monde entier nini oyo peut-être okoki koloba na bato ba soutenir Pino na pasi oyo ezwaki bino ba misu bazaki a pe na Kinshasa te ba misu pe bazaki libanda ya mboka mais à tout moment bazaki toujours na bino na téléphone koyebela tindenge Baja kufi balala ki pe libanda nini message ko pesa bango. Bon, tout d'abord na ko pesa na merci mingi na bao nyonso ba assistaki biso na kati na likambo munene oyo ekoyela kingai ezala bao ya musika ezala bao ya pembeni na pesi bango merci na pesi merci na BCBG mobimba soutien nyonso o basungaki ngai na pesi bango pe merci tango nazwaki liwa na monaki jibe ayaki kotala ngai ayambaki ngai ayebisaki ngai alobi mama Baja akufi menga na kufi te na kotika yo te na yebise kotika ngai te papa Baja atiki ngai na pasi nazwi accident liso Baja azosonga ngai 6 mois yango oyo lelo Baja azokufa azotika ngai boyo eza pasi bon asongaki ti na dernière minute Baja azalaki muntu munene akondaki Baja na honneur na pesi ya merci mingi mena sima ngai mama nazwaki shock ezalaki pasi makasi pona ngai nazwi shock na koti hôpital na piqué crise au bamemi ngai na sali na oxygène 2 jours na yekolamuka na sali 5 jours na hôpital bayebisaki ye namonaki eloko te na bimi na fandi na sali 3 jours na koye lisusu nazongi lisusu na hôpital na yeko sala 1 semaine et 2 jours na yeko bima na conseil ya ba pasteur ya bato ya bana lelo shock wana malembe ezolongo Baja atikeli ngai bana ebele même bébé mama nasalaka lisusu affaire moko te nasalaka mbongo lisusu te nakoma na fanda na se nazana eloko te namoni eloko moko te 2 mois yango ezala na jibe ezala na ba camarade naye namoni muntu moko te yango nazopesa bango merci na oyo nyonso tu basalaki oyo nyonso tu basungi ngai namonaki mama Ariete Wambu ayaka kotala ngai ayelanga ngai enveloppe na ye asungaki ngai na eta matanga nazalaki na yango napesi bango nyonso merci asunga bana ya Baja bayeba Baja bana bakotanga atiki bebe akokisi 2 mois aliaka nini asokolaka ndenge nini azalaka ndenge nini yangai maloba na lobi yango. Merci maman, vraiment eloko toko senga yo liwo ezalaka nzela ya biso nyonso
tobotamaka tokufaka mpe eza destin ya nzambe. Peut-être tokanisaki te ke non oboti baja yo kunda lisu baja ezaka makambo ya nzambe, mais tokopermettre te ke 2, 3 mois, 4 mois tokoka susu ke mama ya baja aza lisusu te mpo na souci. Non, tokopermettre yango te, ko se soucier vraiment trop te mpo na yango. J'espère que bato bakolanda biso bayoki JBP place azali azape moto 2 mois déjà yango ayoki peut-être makambo ya ba feti akosa la geste ayebi ke baja tiki famille atiki mwana totikaka nyonso na maboko ya Nzambe. OK. Voilà donc fidèles internet des EHP Média, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes partout dans le monde. Vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise, tonton Juvenal Yabakibala, grand frère Akapacha, Vanderson qui m'y adore depuis quelque part. Laisse-moi de vous dire un grand merci. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Londres, et à Paris, à Marseille, à Lyon. Vous qui avez choisi EHP Média, Arsanti Sana, de nous rester fidèles. L'actualité reste dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez très bien. À l'émission que nous avons y affectée la fois dernière par rapport il y a bilan il y a EHP Média par rapport et zalaki na banons auto lobaki que année oyo to rolandela yango pe tozo continuer toujours kolandela yango à faire Matika Songo bomoni à faire Tracy Mbelenga bomoni album ya Papa Chéri Bin Adam to sala atterrissage forcé bomona qui émission na Rio bomona qui émission na Mignon Abraham. Mais nous avons aussi tant ya Rouloba par rapport il y a affaire il y a Baja 2 mois après tozongi lisu na famille babengi biso. Qu'est-ce que Papa Chéri a fait? Qu'est-ce que groupe BCBG de l'entreprise a fait après 2 mois? Il y a loi, il y a Papa Chéri, il y a loi, il y a Maître Baja, Kingo et Bende. Nous débutons cette émission pour dire merci à celui qu'on appelle héros d'Alombre, bébé Bokechu Confort. Merci à Serwa Credo, mon ami personnel, à Dejumaj Mouskador Rose qui nous suivent quelque part, à Marc Amanzaka, à Miguel Bakina, à Serge Bolo l'impresario, à Bachaimbi le boss et aussi à celui qu'on appelle de tous les temps, Kapacha Vanderson. Alors, ne bozo mona, tous en famille. Tout comme meka bozoa vérité nyonso, bozoa explication nyonso. Na gauche na ngai, à qui je dis bonjour mamani. Bonjour. D'abord, na respect, y a ba fidèle au ba kolanda biso, na respect. Yabaninga ya Baja, on se représenter d'abord aux années pour permettre Batebele, Bayeba, Nanaza côté à tonton. Napesio merci. Nandenge opesinga micro pona lobala mkolo alelo. Kombo nanga Ani Mujinga, nazali madame ya Baja. Merci beaucoup. Alors, Nino d'abord, toko dans l'introduction par rapport ya bateau. Ndenge ba cause la émission oyo 2 mois yango yo bajaza na mabele. Bon, nazo senga kaka ba merci nazo senga kaka ba merci mingi na batu oyo pona liwa ya baja ndenge lekaki. En tout cas nazo senga merci mingi na bandi d'abord na ye moko nanu JB Piana. Nazo senga ye merci makasi na ndenge azalaki na biso bande bandeli pe na suka. Na sengi lisusu na famille ya groupe BCBG nyonso bango nyonso ndenge bazalaki na sengi bango merci. Na bino pe lokola na bero partout bozalaki soki na Asie soki wapi bino nyonso na sengi bino merci na matanga ndenge elekaki na sengi bino nyonso to merci. OK. Merci beaucoup tozongi la maman na droite nangai nazali na Ige Kapango ozali petit frère propre ya Maître Baja à qui je dis bonjour et meilleur vœu. Bonjour, merci Juvenal. Batu ba ko landa yo nini otoko loba ba remerciement d'abord par rapport ya bato batika ki binoté basungi bino de loin ou de près batu msu balala ki libanda na ba malili ya poto nyonso wana pona Maître Baja nini okoloba de prime abord.
Premièrement, nous remercier Nabana Nayo parce que aux Alagnabiso, pendant et après, aux Ara toujours Nabiso famille, au Tikabisote, merci Nayo. Merci Nabatu Nyonso, au Bassista Kibiso, ni Naemoro Papa Chéri, j'ai bien piana, la famille BCBG Mobimba. Ba connaissance nyonso ya baja de loin ou de près au baiki libana ya mboka au baiki na Europe par-ci par-là ba o nyonso batenaki ko soutenir biso na moment wana ya pasi na remercier ba on remercier. OK, merci beaucoup. Bonjour mon appel Sœur Nabiso, toujours petite sœur ya maître Bacha, il peut trop ça y est parole. Alors nini o esalike bo benga nga lisusu na ya pendant 2 mois yango na bito benga o lobano tonton moi katuko bienza yango par rapport na ndongo tikaki biso to bien problème ezali tonton Juvenal soko moni to bengi yo ye lisusu pa na biso parce que 2 mois yango baja kufi au moni o akufa ki eza aza grand frère nanga propre je crois bat ba otala ba do mona batterie na famille ba mesena o benga biso malema passa parce que to ga batterie na ye et l'autre bengi yo parce que ça fait 2 mois jusqu'à présent baja 2 mois na mabele atikela biso mwana o na 4 jours mwana ye 2 mois mais jusqu'à présent ata savon ya pamba o outil na entreprise na ye tonini pour nous soutenir moi na eloti baja tikibana oyo bazotanga baja tikibana oyo il faut balata balia oyo il faut assister na ba malade et yaka mais jusqu'à présent soutien mon côté tozui pour na bana 2 mois yango donc raison pour laquelle to bengelio yango wana Ige maloba otolobara elandaka micro onga na simbi yango na peka na branchaka yo avant baja bima wana baja za na morgue comment okoki koloba ke non 2 mois yango yo tomoni na bébé oyo baja tika après 4 jours ya mort na ye okoloba ke savon ezate okoloba ke mbongo minerval pour na otinda bana ya trimestre oyo ezate tandis que bandeko ya baja lokole oyo betamaki par-ci par-là basango ebimi masolo ebimaki BCBGP selon barime basoutenaki bino masolo pepe samaki mais comment goloba que non y a rien Juvenal Naroloba le collé au bêta qui en a mort à Baja parce que Baja a une grande personnalité. Tout d'abord, le collé bêta qui n'a bandal parce que vie il y a oui c'est pas ça qui ti liwanaye et pesa ka bana bandal kanda. Alors biso famille to ka ko pelisa moto te na tango wana parce que toi qui choqué. To ka pelisa moto te donc toi qui na devoir wana ya koyeba ko bomana moto pendant période parce que de son vivant Baja bien qu'il était maître mais alors qu'il m'a troublété alors m'a troublété alors m'a loyingité alors maître mon ou na maître avec na maîtrise avec maître ou avec respectueux avec peut respecter bateau donc c'est ça il fallait tout mais un peu calme na matanga nae to rappelle ça mon toté c'est ça. Mais parlons du bani, il y avait des choses où il garder qui on attend pour ne pas éviter victime. Ça la clair. Ouais, je crois na nenge na lo baboye ba comprendre. Donc tout le gité na pendant liwa ya baja to pendant matanga na ye famille tous soit makama tous soit charge ya ba bibembelinga kolala wana parce que banda les silikaki babilo comme ça ba bangai ba bebisa wana donc to kondimate ko soit charge ya babilo wana yango to bomagi moto
Donc ceux qui bana bandal basilikaki to bana Kinshasa basilikaki agi par rapport il y a tout ça bateau à mon acquis pendant souffrance ya baja na malade naé mamuni ni lekaki donc entreprise naé et soutenaka été pour la claire. Ige. Là on continue toujours qu'on rappeler maloba elandaka ba image pe etikalaka. Na yaka na ndaku. Na ser mami MK yozaka mpanzi nanga. Batu ba yebi makambo lobaka nanga. Na memaka yo tina ba limite pour que o aider ba fidèle o ba ko landa biso ba fani ya papa chéri par là. Ba yeba beat ya liwa na ye oyebi makambo lobaki mais lelo ekokamusa ngai tango kolobaki non soutien ezalaki te mais kempe koyebisa biso par rapport à quoi soutien ezalaki te soutien ezalaki te non loba soutien ezalaki te par rapport na période ne malade ba mo bayebi le pourquoi ba soutenir été ba bazalaka na ye yaka toujours bandeko na ye ba mina est proche ne ba soutenir baja tina suka donc na rozala clair ba yebi entre ba on a BCB je vais dire nini bon moi personnellement nazo condamner mututé nazo accuser pe mututé neti premièrement avec beaucoup de respect au topé sara yemo président na bango papa chéri na condamné été mais na condamné entourage nae yaza mutu lokola yo lokolanga par rapport à ba dire au badbanay ko yebisa ye concernant malade ya baja ndi parfois msusu ba dire ça qui cœur nae ça kilo wana ya soutenir par rapport à ba dire et après liwa baja tout temps baja a koufi to monaki que c'est comme si agi mutu agi na pongia surtout kaki a surtout kaki aeba kité il ne s'attendait pas que non il y a tout comme tina niveau on est komaki d'ailleurs na lobi que non bana bandel basilika ki par rapport à ba mambu wana ndoko ba loba que non ba meka onyata lokolo na bango na matanga bajate bana bandal ba bango moko ba bazwa charge ya mambu ya baja mais ce qui biso to pesa qui est valeur wana ça par rapport à personnalité nae par rapport à personnalité nae donc il n'a pas fallu que non biso pe to kota na vent wana ya batalibando aussi longtemps biso pe to aki choqué toi qui na pota ya makasi ko leka bato banai ko loba wana donc il a fallu biso to calme non tu optionner bandeli de son vivant mon vieux alagi mutu moko très calme il savait maîtriser les choses donc il y a moto tchaki kimia to lele na kimia et tout moni que non 2 mois après ça kimia mais 2 mois après tout moni loté biso to na tina ya ba bomengo na bango te to nteme batala bana oyo bajatiki batala bana oyo bajatiki neti otala bébé oyo mona oyo 4 jours ya robota manaye papa na yo kufatike na 4 jours lelo 2 mois mwana pe 2 mois nga juvenal nazana mbongo te ya kozwa charge ya bana oyo oui osa lelo lobi elobi wana mbongo te ba meka 2 mois yango bajaza mabele 2 mois yango mwana kokisi oui on a 2 mois donc nana mbongo ya soutenir nini tipo à part azana bayaya ba tanga faut futa ba classe mais ce que charge wana na osala ondeni ngako moto msalongo pe kisaso nene ekoma donc tout ça ba au moins au soutenir bana ya baja
et non biso bande quoi baja ba soutenir bana parce que je venais au moni na eloko mo solo bina loba parfois ba mona ki non na accuser mutu comme non na doit accuser te parce que son na zone ça filme estima de son vivant mon vieux tant on est souffrir na la seule personne donc le seul frère wa banego vana na trop ya kinga ngane mana ça na trop et ba parole mso bana ko lobelanga ya moté pour cela la lobangwa donc et la carte na bango na entreprise na bango ba yebi heng na bato bana ko tala yi aneko lobela ba maloba wana de son vivant anolo lobelanga toujours moni petit na mo ngane no na passe bene na souffrir boy soki ngana miki ko kufa le roi est président nga ay moniki non yaza nzambe mutami ko sengi mongoti pona beaucoup ne bemelanga boso mata mabaya oyo bosena nga cercle ya bosoma mabaya beaucoup na ngai akasona maloba te po mutako mana mesure ya koloba bongo bazaki na antécédent avant le wana ye to bazaki abandonné parce que na tuna ki yo question oyo pour muto meka koloba bongo d'abord bazaki na ba problème ou bien zaki abandonné ou bien meka mpe ko expliquer biso tonton Juvenal ya koloba ba problème tonene est-ce que nyo so ba fandi ba antécédent zangati mais comment na baja ezala la famille ezala neskana musala agi mutaba problème te et Baja a servi BCBG pendant plus ou moins 18 ans c'est trop pour ceux qui sont en 97 la séparation wenge na ebité maintenir no tellement lelo yo au contredit maloba na loba maintenant non bana tellement ba do kata ba bandero la JB maintenant mana ko tellement aya abunda to alandela te ba bandero le matata bi ko mata pe mati etikali batikali okata ngote à l'époque na 97 mon côté bana banda ba bi bon papa chéri nyata bandal te abia onyata pour évaner que non bonne année ya l'an 2000 afetango epana biso na ndako soki baja okanzaki eloko wana parce que alakisa bato ke non aonyata makolo bandel mtorsa eloko asati mais ya pasi ezaka na otoloba na okondane mutu te na akize pe mutu te mais nazoloba kaka ne réalité ya pasi ezaka ke non pendant période ya malade na ye oui potoloba clair baja a été abandonné parce qu'il a été soutenu biso famille na ba mine proche ne batika giete osayo mongote to meka mpe ozwa iget pango apesa biso idée pour permettre ici on n'est pas là pour accuser mutu moko boye soit pour quoi accuser non c'est juste basali appel et pas ya tonton de la presse congolaise tonton Juvenal pour que et permettre bino bozala na idée iget. Bonjour et meilleur. Bonjour, merci pareillement. Alors, s'il s'agit de parler du jour d'aujourd'hui, par rapport il y a 2 mois après, le roi Yakingwe Bende, ou Azaki grand frère Nayo propre, comment pouvez-vous dire que soutien a quitté? Mais genre, il y a enterrement, il y a ebembe, nengi to monaki, honneur oyo ba pesa ki na groupe BCBG. Mais le loso boa koloba ke soutien a quitté. Soutien par rapport au Azaki vivant ou bien na liwa na ye. Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, nous pesa nous merci. Na papa chéri, na assistance na ye, aiki kola lisa biso pendant 2 semaines wana. En tout cas, tika biso te na organisation ndenge salamaki ya matanga po salama ndenge bat ba moni wana pe na kimia nyo se salamaki na groupe wenge BCBG mobimba batika biso te quoi assister biso kola lisa biso na butu. Mais koloba ke assistance ezalaki te par rapport ya matanga to ndenge organisation salamaki c'est autre chose. Normalement, ce Moutakoufia a toujours honoré. Même s'il était abandonné. Nasuka Nangos a toujours honoré. Mon grand frère était abandonné. Il était vraiment abandonné. Sinon, le baboué, ils ont passé.
eza passe BCBG le baketo bungisi maître mais famille kapongo le baketo perdre Kingo Ebende to perdre Baja moi si na le bana perdre mobali bana ne ba le bato kufeli papa oui il était abandonné parce que na moment traitement na yé et ça qui même traitement mon couteau traitement y a beaucoup kabande rejoa traitement normal vraiment boya ba docteur pas bande rejoa mais il était soutenu na ba mina est proche on a kotanga ba kombo ba miyebi na mo 100 francs na bango so il kambu boto bengi bo bengi na ngana ndi boy mais il était abandonné même par son président. En tout cas je vous respecte beaucoup Jibem Piana mon grand frère propre mais Baja Kingo Ebende il était abandonné parce que ko yoka maloba na ye toujours à suka aibsanga ke tantine moni lelo ki ko arriver ke na kufi ngana immortel na Kingo Ebende mais ce qui lelo ngana kufi mbonga jibe boliate bolesa bana na ngati nga besoin ba bongo poanya bi yo kondima vraiment réaction salemi na misu na yo réaction salemi na misu batu nyonso nga Baja na zale milliers na bandal nga Baja na bundi bitumba ya bazulu ko betana famille na ngeza ki a danger mais nga Baja pe na zale milliers na bandal nga biso les milliers na ndeni to zaki jour matanga ya Jean Bélis parce que ya Baja ko fait le 11 novembre corps ya Jean Bélis mais le 11 novembre parce qu'on a boutu le 10 to comme le 11 abi jibaye to mona no mutu ke etelemi juste na kwa di baboma to moni maître Nzapa Kiti atuni viekis tanga tuni viekis ba ebisi bat bazaki na matanga bino viekis akomi ate teleno na terrasse na et voiture on est balu qui côté terrain municipal et parquet na terrasse ya viekis bat nyos intuition na boyo comme ki papa chéri sera na sima na kata mutuka wana réaction bat nyos comme na kata mutuka biso to ebagité mais mon grand frère était là place mutuka était le maki subitement ba moni maître Nzapa Kiti aketi place viekis avandaki ba vandaki ensemble bazaki en groupe ba te belé bazaki wana abengi viekis a s'approcher na voiture jibe mutazaki wana asololi na viekis mais ya Baja zotala boy akiti si glace na ye atali maître boy ezate ke sali ya robata mate ya fara boy atali boy asololi na viekis marmioso peut-être pas tuna viekis wana Baja ari pas tuna posa mutu pas monaki toko bombe toko masquer ka vérité parce que bana biso ba souffrir grand frère na ngando zo soin ya bana na ye ya mwasi na ye proprement dit même si ne loko koliando linga te bana ne bakufa nzala même à sa mort azolo banzambi bana nanga andole toujours pour na bana donc ya moni ependa boyeji baleki et réaction ya Baja et ça là qui est passé choc wana ko ka supporter te abisi bato avani na bango batale ko quelque chose à manger habiter na kolia te fona zonga tanga zongi na ko amoni biso baleki neto vandi ngana vandiawa grand frère nga vandi koto yo na ba petit ne muso ba vanda ki wana petit frère la ndinga ibisa bivie omoni réaction salemi biso so to mondi nga bileki na tika na mukolo na moni nyoso mais nzambaza justice za nzambe ofutanga ata na bolamu nga ata na sama bele nzambe ofuta bana nga na we salemi abandi ba ok bandi ya makasi abi tanti getsbo kita il faut phosphaligel to luki phosphaligel na tiango na maingai ngande mutu na ndo salamu ezate ke nazo beta li sola mutu moka sali ngai ya vandi pembe nanga na saleli yango na pesi ye ameli habité ici dans notre tigeza kimia zala kimia mais réaction des agi déjà bien te choc wana ko zo transpirer zo kokate et loko salemi est-ce que vraiment mutu sali 18 ans ya Baja papa chéra zué moi na muki andorotanga je pense que madame nandotika na dibaboma mobile zo ketanga na interna ti ye moka ko kite habiter ye foka papa chéri ba guerre wana salemi BCBG panzani na ndako kutu moya kutu to solola na batu musu na venir zate pokoto wera koto jibe mais il était toujours présent. Est-ce que eloko wana quel que soit un ozanango tous les gens dit batu ba betelio na ndenge vraiment lingelaka Kingo Ebende na yo oko benga petit frère na ote o sola na ye parce que but vraiment liwana ye eza émotion esala ki ye comment on a sabotage à modèle wana pe place nini na bandal na milia batu bajo batu ba respectaka
bajo bato babangaka na bandal eloko anesalaka bien te pe tovandi neti 3h du matin azotranspire aotala bato akoka so oloba te donc mutu nyonso so apose question ozosatika so atali yo misu yo moko bangi mpo de so otali ye nanu boye de son vivant okopusa na babétise te mpo omono nde ozwa eloko na yo alors ke azali mutu moko calme azalaki agressif te mais na mutu alukaka ye nde asala yango mais azalaki mutu moko très calme tovandi neti 3h du matin po atelema na kiti kobanda na coin epa bajean belise ntina ndako akokoka te akokoka te atelemisi biso na katikati aveni abi bomoni eloko esalemi lelo epa na nga conseil na opesa bino baleki na nga bosunga bato na musika botika bato baza approche na yo te bao basali nga boye lelo ezaka bato nalinga ye mingi baproche na nga me nzambe aza biso toyebikisi te butu mobimba lali te réaction wana continuaki na ntango pasi eleki makasi bapriere tosali bapriere tobengi mama asalisaka ye docteur na ye pa ezalaki docteur Serge na Tulunzi aye musasa aye après un temps bapesaki mo bapiqûre wana aye kolala toye kokoma ba 18h30 ntongo alamuki réaction esempirer moye tovanda na ye ezalaki te mais tozalaki na mbongo te mais baja de baja tozalaki même mbongo ya Tarsi tobengi ya Chimaro oyo aza collègue na ye tobengi ntango aye ye ami na ye famille vraiment nde ya Chimaro nde aye kozwa mbongo Tarsi afuti Tarsi nde tokoma osala bava evien wana toke Sebeko tokomi na Sebeko aloué les sous Tarsi poto ke nango ngaliema aloué les sous Tarsi to ke ngaliema santerre esika to kende ko déposer corps réellement est-ce que mutu lokwa baja de baja kingo bende to ko sa tintani na mbonga Tarsi to ko sa titani pona mbonga traitement so to bomaki moto ya kolobake te banakin boyeboy c'est parce que yana biso za mutakimia biso ne te perdre to ko sa désordre ou pas to ko joyer les sous te pe akoya les sous te yango fallait ka koboma moto to lele yana biso na kimia sango kende ndenge kei mais après atiki banati to yoka biso nyoso ti bazolo ba discours atiki bana mona mwaso il faut lia mona zano mona muke 2 semaines atiki mona na 4 jours ti balela ye 2 semaines non tu vas les dans 2 semaines basali sous titani na batu pasteur on a zolo babi moi no azana 2 semaines boya atana moi 500 to soutenir moi no pas mela ata bibero mais au compte moi na baja de baja mai osomona moi na baja de baja azomela mai miliki ezate 18 ans biso za misala to sala atin tout ça misa to sala te to lo banini sangwe panzana nini ke famille wana banda nde ona banga kufa babando na mosi et cha conflit entre biso na belle son na biso to na bana na biso ba héroïne na biso po misala ezate mais sika ya bande ko sala s'il vous plaît et sika ya bande ko sala to za ba mandia te to za ba intellectuel to tanga to ya lisusu to senga bino po na bana na ye to ya lisusu po to senga to kene na nécropole to la musie po ya ko sala wa ndo sala po na bana na ye. Non, papa. Non. En tout cas, ça me fait très mal au cœur, ça me fait très mal. C'est comme si à niveau to loba na biso parce que on en a assez, donc ça ne sert à rien de gâcher la vérité parce que la vérité c'est la vérité. Bana bango ba okufanta la bana ba 4 classe, boko so bana bazana ba laksabino bana, ba 4 classe ba tanga te na habiter son le contraire. Madame Yeyo, a joué à sans faute. To lo bateke to yaki na coulisse bien sûr. Na coulisse ezanga na ngote, mais ezaki ba mina ye. Na mawana mama na nani swata oyo sunga ta mona na pampers mais koloba ke entreprise ye nango non azalia toza de cœur na ye azu ta s'enfronter maman sabato azu s'enfronter ye azawa na oloba azu s'enfronter en tout cas pas si eza vraiment pas si baja de baja était abandonné ye mora ndoko lobango soka kufi mbonga papa chéri to zwa te to liate mais pendant oboma moto tozaki ka obligé ya reçoit pour une organisation qui est normale. Merci. Alors, merci beaucoup parce que au lobby pena au lobby tellement trop mais s'il y a des choses à modifier tant aux loba le beat où est ça la loi ya maître baja s'il faudra prévenir sabotage. Mais en fait, je ne sais pas. Sabotage, tu robé en sabotage, peut-être papa chéri, à mon akaïté. Tu coquille confirmé à moté. Peut-être à mon akaïté.
est-ce que Kouya au papa Shirayaka Natawana na Baja Zaka déjà malade? C'est ça? Oui, si, c'est malade. Natawana Zaka déjà malade. Est-ce que communication Natawana na BCBG Zalaka? Communication et Zalaka. Normalement, les bossés qui étaient au benga ya zo yamba te yemorando yamba téléphone te. Mais subitement tu as que mon avis qui ça qui na guitariste nani qui c'est Fikare maître Fikare visite na tu qui na Martina ba qui na comme président atina ki bango une fois je vous dis. Mais ti ba sola ki wana ezaki assistance mora une fois te. Assistance à une fois te. Na 18 ans assistance ya une fois na moment où to za basala boye parce que ngam nando kendo buka makasa wana so na biba makasa mususu ba traitera nango mbasu ngai ne nando ke buka ngo gonfort azali madame nazali souvent nando benga ye même mobile nando yebisa ye tantini get mtando ke na samoi faut que ne place boye kendo buka mais makasa na pona zongo fombongo akwa po sanga mbongo asanga pe 500 mais ba collègue ne bazalaki ba mina ye bandeko na yo ya proche bazalaki souvent pour na repesa soto lo banini papa nyonso si na lobby. Merci beaucoup. Toko tika avait mission madame mutako clôturer yango igu na nyonso oyo igeta lobby, je ne sais pas. Moi je ne saurais peut-être pas mesure de vous en dire plus ou bien ya ko commenter nandimi nanga na reculer na magambo oyo, mais je ne sais pas. Onye so igeta lobby la vérité, la vérité. Parce que les Kamwana ya mardi le 10, Boutou ya mardi ya le 10 novembre, tout comme le 11 mercredi le 11 au Maître Koufaka. Moi personnellement na la quitté. Dans la quitté, mais na koya nanga et na okaki bat ba informer ngelo kone le kaki sabotage na kotala comment mettre à la qui saboté par son président Oya Bundil Pana bané na bané Oya msusu via la qui a danger Oya a sacrifié jeunesse ne mobimba pour naï et lokwana en tout cas ezalanga pisalanga passe salanga passi. Moi je me suis dit naïpsa qui mon camarade Nemoko amine proche naïpsa bi na préféré kutu soka biki atikaye avanaï parce que il était courant il y a malade il y a baja et aïe to vandi boy mutoye à 2 mètres à tellement à 2 mètres ngana to vandi boy ba te wa tonton juvénal wana ig ah oui ba mona mais asalaki naé qui est kinzambe naé salaki qui est et choc wanande yango et salaki comment na base salaki no tension na yoki komata pona choc wana pe ko humiliation na ba humilier wa na mabele na ye eska oye abuna na ndenge nyonso pona ko confirmer comme wana exister na bandal. Merci beaucoup. Maintenant, on zolo bakeno soutien, ils ont quitté pendant ou après, je ne sais pas. Mais le collé auto les lisaki na ba na poto. Ba Kapacha Vanderson, ba héros de l'ombre bébé Bokechu, ba Serbois Credo, ba Dejmange Muscador, ba Jures Peugeot, ba honorable Bacha Yimbi. Tango kolobake masola et salamagi te bozu en espècité pour na bana, mais franchement c'est étonnant parce que nazo kango pa na yo na ebité mbongo bimaki to mbongo bimité. Tonton Juvenal na oloba na remercier na bana poto nyonso parce que to yokaki na zalaki pe na batu ba otaki poto oyo ba laki parmi bino ndenge bosanga na ikuna na matanga et ba raconter nga nyonso e nyonso le kaki kuna ba cotisation na bino bo pesaki bino mo bo mituna na bolanda na mbongo wana ekenda epa nani parce que famille ya baja biso yo tozwa eloko te na mbongo wana mbongo ebima comme mbongo wana ba bisenga clair mbongo yaki 9000 €. Pardon? 9000 € mbongo wana ba bisenga et j'ai des témoins autant ba lobelanga na ngina ba master nga ba laki ba stone ba laki wana ba naki koyoka
9 000 euros. Parce que après tout, liwa mutu ya commerce et mutango atiki mwasi atiki bana. Eza commerce et bela mbongo bongo ko sunga bana bana bango bakati classe. Nana kofuta. Yemo wana obunda pona bana ana préféré alala libana. Pose la bana ta 10 francs ya olia. Mais ce bela mbongo bongo 9 000 euros. Ba pesa on panani. Parce que tant batuna nganga na bibiso famille tozo eloti. Maramo 9 000 wana nana ngwa yebiso ke no ba contribuer ki mbongo nana peso d'information. Ouais, na otanga ba kombo ngina vio nga CD Bopeto. Christian Elenge Molai à la Bruxelles à la Kiwana petit frère ne Bob Molai à la Kiwana na ngina vio nga Gika Kese à la Kiwana. Sona ba vieux et ba qui présent kutu Bob ebsinga bi nga na zalaki na Allemagne ba bengi nga na yati na Paris ka ba sangana na pesa ko contribution na 70 euros na mbongo wana et mon kangama 9 000 euros batunya so ba bi mbongo ngo esikeke to ebité madame abajayo atel ko zo infanti famille biso to zo loté donc ce mbongo yepa na bisoté donc c'est une entreprise pour la famille de zongote. Donc bango moko bamituna bato baki na tête ya organisation na bango batuna bango mongo batinake panani comme ça ceux qui ba eska mongo kindaki te ceux qui ba eska mongo yali je crois madame opesa numéro ya contact ceux qui ba contacter ba bengaye comme ça mongo ceux qui ba récupérer mongo wana babenga madame barotika parce que il faut sunga bana tonton J. Merci beaucoup. Nous rappelons que nous travaillons en collaboration avec Yves Malou de Congo Kinshasa Makambo.com pour pouvoir yako zoatan yako diffuser émission partout dans le monde. Un grand merci à Yves Malou Makambo grâce à Jonas Balela. Nous revenons avec madame Mami Annie. Alors Annie Mujinga na ebité na nyonso oyo toyoki awa finalité na ngoto ozonga ka epa na yo parce que yo nyom totikana ba mikumba o nini oyo ko loba tuka iza pasi makasi pasi penda eloko ezoka mwisangai eloko pe nazo senga na groupe Wenge oyo nga na yebi groupe Wenge BCBG ndenge batiki nga boye ate eloko te ata sans fonte papa dona zoka mwa makasi mutu lokwa ya président papa shera kotika nga boye te na mwana boye 2 mois mwana so aza muke boye bino moko boye bike mwana po akola esengaka nini ba miliki biloko ebeleka esenga pona mwana mais na vandi boye na ba yaya na bango bomona bango pe baoleka awa ndenge bauti na vacances boye bauti zonga sikoyo période na bango eza sikoyo bazonga na deuxième trimestre sikoyo photo futa ba minerval troisième trimestre mususu pe ezali ope fo bafuta ngai sikoyo mobile na nga oya wuti kokufa 18 ans nyonso asalaki na Wenge papa tina nazulu ba pasi na motema doki pasi nazoka ka pasi 18 ans nyonso remerciement kaka boye donc nazwi eloko te do pasi kaka donc ngai eloko na koloba na motema ezati donc nazwi eloko te même na groupe bango moko na groupe ke ba musicien ke ezala ta ba yoka na ke ba kuta na te madame na lokwa to yebaka ye to mesana kana ye to bande ko solola na ye to sangisa to memela ye eloko te même ata ba maître eloko penanga pe na ngaki na bimisa yo polo biango na ba maître o ba Richard o ba Zulu bazebele na banzapa oyo nga na mesana kana bango na lambela ka bango fufu nanga na tsaka makona nga na lambeli bango fufu balie papa pasi donc eloko te na pasi na motema mama bongo makamwa 9 000 euros to ko kaoye ko bima 9 000 ya kiboy yo atamwa kanyaka ya muke ozwi yango te tozala franc mama batu ba kolanda biso papa tozwa mbongo wana papa to benga lisusu bino
poto yebisa bino suke o tozwa ki eloko te tozwa 9000 to kamata to benga bino to akoloba ki tozwa ki eloko te tozwi eloko te tomoni pe eloko te batu oyo nde bauti bauti na poto nde bango bayebisi biso ke matanga elekaki ndenge tobeteli bango pe lisolo ndenge elekaki na kimia bozwaki eloko moko boye te tozotuna eloko nini nde bazoyebisa biso ke monta wana tosangisaki biso na biso bata poto 9000 € ke totindaki tomoni yango te ekomaki pa ya nani mutu wana pa ayaki nango apesi yango pa ya nani tomoni eloko te ata eloko ata 100 francs eloko te papa soki nakoki ko interrompre moi mukie parce que tokomi vraiment na suka émission yo moko déjà banda avant pendant ou après beaucoup tana déjà na JB boye face à face beaucoup tana est déjà totika kokuta te banda mobile nanga akufi totika kokuta na été même ata o sege même ata o nano o fi carré o nano ata kibens na tikali kokuta na tana mutu moko te puisque ton mobile nangai akufaki ngazaki na hôpital na mwana nga na yebaka te na yebaki te babombela ngalo kwa mwana bazali na 2 jours nde lobi na ngoto basemeki nanga baye kobimisanga na hôpital ke na yebi kaka te ke baja déjà sa kufaki nde to baye koyebisanga sango ke baja akufi na zongaki nanu apa na biso nde baye komemanga to baye kobisanga ke baja akufi basemeki nanga baye kozwa ngai toke na dibamboma nde na koma tokomaki na dibamboma na mwana ndazaki no mubeso uti ko bota ozo senye na se do na kokaki te do ba crise banaye kosalanga moeza ekite nde na famille kuna bamonaki ke babatela pe ngai po oyo mususu auti kokufa nga pe babatela nga po natala bana nde bazongisaki nga apa na biso po ifale balandela nde mwasi soki auti obota baswe na ndenge ezalaka mais na tikali kokutana na mutu te ke mutu ya kotala nga to ye moko président aya kotala nga ou bien lobaki na mutu ke naza na besoin na mona ani eloko te na tikali komona mutu te. Merci maman, to komi vraiment na suka tomoni bana hein bana bana charge oyo mettre tiki yango bana bango toto Juvenal na Kinshasa lelo yo na kozwa wapi pour kobola bana oyo na kozwa wapi mais ce qu'au moins du fait 18 ans l'entreprise c'est déjà trop ce que du moins bazala la bonne volonté wana ya oluka soutenir bana oyo basalango toyena biso ko senga bango nini te toyena biso pe te ke no to senga soki pona nini bana oyo bana je crois madame apesa numéro na ye mutunyo soninga ala munyo sa bonne volonté a oluka o ba relation sa baja ezaba o bala Congo bala Afrique libanda par-ci par-là o nyoso ba oluka ko soutenir bana madame apesa numéro bazala contact direct na parce que à tout moment ba norobenga ye ngana ozala toujours informé parce que ba noko informer nga que non boy c'est ça. Merci beaucoup Anima on ba soto rozo numéro parce que ba kolanda yo pesa numéro bref ba benga yo ton numéro nanga ezali 09 94 12 77 30 na bandeli sous numéro nanga eza 09 94 12 77 30 en tout cas nazo senga na bami ya baja nyonso oyo bazali na Europe na Asie partout esika nyonso tu bazali papa bosunga bana na sengi na bino likambo nanga eza souci nanga makasi eza kaka bosunga bana botala bana il faut batanga oyo pe il faut amela ba miliki na ye po akola malamu nazo senga kaka bosunga bana botika ngai te numéro nanga yango wana o nyonso azala besoin ko benganga abengi nga partir ya numéro wana. Merci beaucoup c'est mieux aussi yo pe ça pe numéro na yo numéro nanga so même contacter za 081 00 92 445 081 00 92 445. C'est ça. Merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais s'il fallait parler par rapport à cette émission, retenir quelque chose, pour Nangaï, on a parole peut-être dans le Sabino. Na nyonso otoyebi ezaka nzambe mutaye baka
liwa ya mutu nzambe ka mutu ayebaka basekele bele s'il s'agit que baja kokufa na ye elianke zala na bajar oyo ezaka nzambe moko mutu ayebaka. Alors par rapport à aide financière, c'est que moi je peux vous rassurer, peut-être papa chéri, trop pris na ba makambo ebele ba voyage tout consort, peut-être na makanisi na yezaye ke ba fête ça la nini ele kanano et après à la maramba famille. Donc espérons toujours que janvier février peut-être azamutu ebi que non baja a fait 18 ans atiki mwasi na bana azamutu akoyoka tango pa koya bo hésiter te fo bo benganga pour prouver au monde entier toi kabatu. Merci beaucoup. Mena ko souhaiter toko kende tina ndako tozwa pe interview à maman boyoka maman oya boti baja nenga lobby pour clôturer cette émission en beauté. Quant à moi, je vous dis merci. À plus.